ya bolingo maloba ezalaka nangoya oyo etondi motema ye suka sembe boye bimisa kosala na moninga malamu ezali bozwi na ntango pasi moto akosungaka yo soki pasi ekomi na motema na lapinde mpona yo nakosala nyonso ekoki na moto kosala ye olangisi motema na ngai Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu opekisa makambo etungisanga po mobembo yanga na yo esalema na kimia nyonso tolesana mbuma bolingo napesa yo masanjoli okitisa kembo na yo ngana bikakati na yo pona yeba yo na bozindo nauti na bapota deception mokili nasana no nase ya emotion monoko nangesana no kilo molimo ekolesanga masanjoli nakokaka kovanda kimete soki batangi kombo ya Jésus-Christ de Nazareth motema epelinga moto bosana fuka manga Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu ngayo yo nazana nwelenge na bolingo nayebi nanga kolinga te olangwisi yanga motema Yesu yo nde moninga malamu yayaye nabenga yo na kombo nini nabenga yo papa na bana nabenga yo nyonso motuya nabenga yo testamatalo nabenga yo fololo yanga nabenga yo maya bomoi nabenga yo lipa na bomoi nabenga yo kwanga Yesu moninga nanga yo ayebi kobomba sekele moninga ya motema moninga boye na mokili azate natikala se na yo masiya olongi motema na ngai mpona yo nalapinda ye masiya nakosala nyonso ekoki na moto kosala ye mpona yo na mipesi mobimba ye bozwi na ngai nyonso bozalisali na nga mpe lokola Yesu ya mabanzo Yesu ya molimo Yesu ya motema na ngai napesa yo nini masiya mbekani ya bomoi na ngai Yesu moninga na ngai bana poto bana partout bande balanja kilongo TV mbote na biso mbote ba betelinga lisolo ke na kini mapango komi moins cher wapi toza awa na nsele précisément na quartier Plaza wapi sika toye ko faire découvrir bino ba parcelle o bazoteka et puis ba nani bazoteka ba parcelle na moins cher nena zo ba parcelle na moins cher okina mikili kala o umeli na kini otonga te na osali ba activité te ba fiston ba stende ba fils kinkela ba Levi Cyril Arsène Modabi na kini bana poto ba komosoma ba parcelle
bakonsoma ba parcelle otongi ata 2 niveaux 3 niveaux osali flat na ya kitoko bato be bakomeli wana nga Didier Masuki asombi parcelle esusu kotoyo nga bana poto makambo yango to faire découvrir bino quartier au plaza ba parcelle ezotekama vraiment na prix ya bien avec $4000 aux 8 parcelles ya mobimba na plaza ezali kamba obukana te poma bukana adaya place bakunda ngana yo to yebite toza awa elongo na trésor ntingi elongo na cede elongo na tanki futa to ko présenter nos reportages oyo botala yango malamu osepel na yango ko hésiter te tinda ndeko na yo tinda master tinda famille oyo ka ya confiance au monde ke akoselo démarche na sombelo parcelle otindie aux 8 parcelles na yo okomi tata lupango tala ndenge tokomi batata lupango ebele ngai na kobukana te o ezane de bâtir toko somba pe toko tonga te po ani merci à trop tolanda reportage o ilongo na nataki tolanda. Papa sinanga na yebisa moto te ata na bampiaka na kota bonganga te mipepe mbonge na simba kaka konzima na yebi lisungi ya moto ezande vanité ata eumeli na zozela tunanga pona yebi epai na Yesu nde lobiko nanga ye ezali kopangu sango loboko na litama un jour akolongo nango babota ya motema un jour akoka usango nateli ye motema nakoyoka soni te soki nakomi na suka ngai nabelela kombo na Yesu nde makasi na ngai kombo na Yesu nde lobiko na ngai Ben voilà, wa bomoni bandembi, tona mama mso mbote mama. Mbote papa. Kombo nani? Koma na mama Titi. Matete po fandika koto na plaza. Na fandia na Avenue Mayamba. Yebisa na tomoni abalo na bandembi, terrain o seke za bien na bilanga. Eza kitoko makasi bandembi ba matembele pondu blonyos. Sonde balo na ndembi bo eumela po ebima. Eumela te. So baloni sala ka 3 jours batiema ite bimi nango. Après ce côté quand ba oteka ngo pendant un mois ka bateki. Un mois ba une semaine ba. C'est ça vrai cop hein. Mama seki na mwe kuna mwandunda mwa mukala yo préfère ani nga préfère ka matembele po eumela te 2 semaines na bateki na zimbongo matembele za 2 semaines bateki la exception na blanc na matembele to buka ta matembele to ki elamba eza na mukela te ya kisilobi et une semaine to yo buka matembele so ndembi oyo ba otekela web na liberté web nde ko mbo déjà ba ko teka to izana esa nan ba to tia fumer kalati Est-ce que tu peux mapango ba oteka moins cher ba mapango eza na moins cher mais comme ba 5000 pour na biseze belé mais ça là ba 1000 ba 2000 ba 3000 mais ya matisi yango bongo kasi dollar beso mata bongo mapango ekita je sais que tu na moins 5000 ne koto asombi lupa na sombi lupango na ya fandi
Bukana d'ailleurs. Weba ma bukana mate. Akufa. Place te bakunde pe to yeba ate. Ya solo. Ça va. Le mutu ayena 5000 boko kakula pe 4000 azwi lupango. 4000 pena to boya loba 4500. 4500 ça. Merci ma tete nebite okolo basoni. Likambolo bezate na suki na ngakawana. Mais so boyo so malipango koto na osepela makasi po esala mwa kitoko mo boy. Te to luka ma ate. Ça va. Olia commission te. Na olia na olia oli kamni. Olia oli kamni ma tete. Na olia ko. Merci. Biso sepe na mukala ya ndunda. Voilà to kaka na place à Koto ndene esa bino et batu ba vivre à Koto basala mwa babilanga na bango. Et mabeleza bien. Olona mwa ndunda, mwa matembele. Neti awa bomoni mukala ya ndembi. Ya ndembi na luka ya poiron na céleri na monete mais dis-moi ya ndembi. Ndembi oyo ba oketeka na liberté bateki yango kisasa tolie na biso kitoko donc t'as l'avantage so sombi lupon koto okosape mo ba mukala nao ozolia double t'as l'avantage ya koto to na place ba sina koto mapangu moins cher donc o sentir lupangu 4000 5000 6000 mabele pe ya bien ezobimisa bandembi ya kitoko donc kitoko so lingo somba parcelle ukoya kota place ya koto otindi bandeko na yo otindi batu na yebisio baosombelo lupango ya bien moni ba parcelle yana tongo lakisa ba parcelle yana batu baotonga tonga babi mingi bana poto mutu baopeye koto yoza mikili osomba te we mabuka na daya nde to chiko bao bien que si place bakunda to yebi tala o wana ya mwana poto o koto baotonga ya mwana poto o kuna na simande ba mabibishi kuna kote kuwezo kende yaza ni mwa poto te mer double bateau la bleu wana et kamina vert kuna mabibish koto nasina sa pe relation koto tala ndenge rabi na ta cope ya partout rabi ko ko pe commissionnaire koto lupangu boy na ye pe na lié moi pourcentage na ngai ya tant que commissionnaire cope za partout donc toza na plaza mapango za moins cher batalo ya bien je pense que bomona na ba image de na tempe ko checker le bola ka biso ya bien po bande ko bazate ba keke na ngana tuna ba tu ba expliquer mais je pense que vous comprendre toza na plaza. Merci na bande ko nyonso ba ozo initiative wa somba oza ouais mituka pe koma ko mituka ezokota tina kati ça va il se passe bien mon pepe fraîcheur depuis na yaki ngungi na swinga ite tala kitoko donc so ngo payer parcelle ko hésiter te somba tonga sala mo eloko bien na kini ko wela note kaka o gombe kuna mapango elekisha koto 4000 5000 6000 so yo 10000 ko est-ce que double parcelle t'as l'avantage toi na plaza donc n'évitez na zonga simo fond le chef bonjour koto toi na plaza toi na plaza so mutenga soma le pont koto ko sande koma na ba bio de quartier ba commissionnaire nde ba olaxa yo bo soma koto bato ba soma na bango déjà tonga bi bana poto ba soma ba colonel ko ba koto ebele ba sombi déjà oui ça ba poto ni ba otala o na soma le pont na kin o il faut investir na kin pour ça bien ko investir na mabele ke kuna ngapa na mboka mopaya mo économie no ya bomba na mboka na yo mo polo be o ide ata bana na yo ana ono normal kumbona didi est-ce que yo koto saka ni ngako no kotala ka mabele grand sœur ana obima na ngape aya kotala ka terrain grand sœur nde na obima na ngai grand sœur ateka te ateka te tolinga totonga yango na yo sala mwa sacrifice me ofanda kano ngazala siko na bibwa kuna OK merci Didier et to ngato tungso mwanda mpoto ba singa ba ebisenga ke koto bato ba somba mais ngai na vérifier et ça moi bien ai bato baze belé bedo bota quartier je pense que na temps omona de koto brique na brique anga koto ba maçon ba zui boulot ba maçon koto ba lala nzala te cop na cop donc koto yo kotonga na kotonga ba paleza koto bazo o koto ba oteka koto ba oteka lupango ba oteka ngo so ba teki anga nzambe ma bibisiaka o expliquer biso kaka yo mtebi matera ngo moi bien siko lupango koto ba oteka ngo combien ye abandali nanu na 10,000 bon eumeli puisque tiende cher etuli atie lupango 10,000 etuli eumeli makasi eumeli
nayebi te me nayebi kaka eza nano avance. Bongo oyo nsima kuna Masandene kombona ya Patrick. Ya Patrick yo bozalaka na secteur Aza na mabela. muzika na to pe na chantier ka Na artiste selon grandeur na imba na ngai. ah moni na eba muzika na chantier ka ba sport Patrick siko yemba ouais Ngai ngana orchestre na nga petit na Vous leader nga leader. eh na kutena leader bona beto matolo wale lote Est-ce batula artiste? Artiste nani mda matolo. ah Patrick mais wa leader yo photo tolé o lelo Ya solo. toyoka na mwa ntwaka vanto solo Ah. Eza na ngla vite bilo mike. Nga pena na iba kombo na avona bana masolo. kasi nga rabis na journaliste yo Journaliste. Patrick Bon na selo sco vocal na kombo na yo. On comprend pour na salo be parfois ko bimisa na be mike e bombanga. Nga sco na tolé na minute yo. 1 2 3 go. Un journaliste Rabi Osimbi Kinshasa na ba journaliste nyonso Ozabogara mobali ya mayele Yanda simbi komi na selela journaliste Mwana mayele yakanga bango ye Ya mwana suki wana na idea oyemba te mena sali mwa mwa muke pona temps ozanti soda soyi komi na guerre mbala moko krakra mais guerre bongaka fo kende guerre fo za préparation makambo nyonso bongisi ba bombi wa leader na bangi la kote wa leader nga leader bien sûr ouais na yebisa sikoyo atanke mwa mabele pusana boye bazwa bien tamsu pe producteur moko mona yo ebi kaka na bandenge moko boye besinga koto na secteur baotekateka mpe baparcelle baparcelle eza nango ya bien na mpe na pirife na nga mpe babenge su leader ana parcelle na ye bon nayebi te soki moto azali mpe tokokende me wana selo moral na bino abord eza te biso toye na opeye te toye na todécouvrir mabele na bandenge moko boya soki kope emonani mbala moko ke tokozwa na banimero Patrick ndenge ni kote kuna mwa commission mpe mwa système ndenge ezalaka kaka quartier mpe nango calme kulu na eza te moyibi te dotalaka basa kitoko neti wana bebe tama monoko moke lokola mpuku donc mwasi kitoko makasi dans certain moko mpe ya calme donc sofa musicien kabo bandolemani yebika biso tozalaka balela biso mpe fort bongo cameraman soko mene nani cameraman na biso cameraman so natangi futa mobala kitoko mandefu le roi du cap couleur avangelo merci. Voilà, comprenez, tout ça donc na plaza, tu as écouté, ba parcelle était kamatekama, tu as beau faire découvrir bino yango. Je pense que vous appréciez, vous sepel na yango et vraiment tout ça na bino oyo, beaucoup ça la geste, to boke oko somba parcelle côté ko hésiter te, tu as ka to laksa bino. Ya musika te na plaza oba tu as ka pique-nique, vraiment espace à kitoko, mi to ke koma e ekota. Merci Fiston Bassène de FB International, merci et pas ya fils Kinkela, merci Angèle Kinkela, merci et pas ya papa Michel Bombele, papa Michel Bombele na maman merci, merci mingi et pas ya évangéliste Aimé na Montréal, merci Panayo, merci Lévi Cyril Arsène Modabi, les garçons capables, merci Panabino sur l'Arabie Mavinga, Abno Bebolanda vidéo na biso, Tokutani Balasima, numéro Yassika, merci. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassène, à Bizoko Tozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là où j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle sait que c'est na Kasavubu. Saba Sosa na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts,
International. Agence FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Masolo. Balobi kuna nde masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Kinshasa boyoka sango oyo Kinshasa boyoka esengo oyo na memeli bino boyebake Flat ML de Paris et telebino appartement ya kitoko et surtout ya qualité yo moto olula kozala na lix yo moto olula kozala na ba condition moko confortable ki mambangu déjà na ML de Paris pokuna o kozala comme si ozakaka na mikili ya poto ba chambre bien équipée ba mbetu ya kitoko ba salon ya qualité et surtout ya confortable mbetu olali. C'est comme si ozali na paradis ozolota ndoto osakana na bana ya mindele. Prix abordable naebisi bino $25 ya pamba séjour non kitoko na kini sans problème ngongi ezate mulunge pe ezate ML de Paris Souka ML de Paris kitoko olingo réservé benga ba numéro affiché okosa réservation na yo okoya na bana ba appartement ba 2 chambres ezali appartement ya 3 chambres ezali ya chambre moko pe ezali bongo parking place ya cha mutuka eza kitoko zala no à l'aise oye Kinshasa oza à l'aise koluna te désordre te ML de Paris kitoko botika na yebisa bino ke awa na ML de Paris mulunge ezalaka te bon niveau ya ba climatiseur oyo etiama awa non au matin escalier au badi déjà komizwela malili na yo et bongo soki kaka snel akati courant comme d'habitude tika na yebisa yo ke groupe électrogène ya mbiji eza wana soki kaka snel akati kia yepe epeli mbala moko wana papa snel ayoki mbala moko soni botuni ngai soki okozwa ML de Paris wapi tika na yebisa yo keza esika ya kobunga te na croisement des avenues Lodja Peshaba oza mobimba omoni ML de Paris okoti osali réservation na yo et bango soki omati na balcon engai ye voisin na yo palais du peuple mbala moko omoni député opesi mbote kitoko oyo wapi na ML de Paris confortable et surtout c'est du wow. Kilongo TV. Kioka Kilongo TV. Boss abonné. Ebele. Mikolo, solingi osabone, obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube, bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV. Boko mona maijane. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV boko mona makambo ya minene mpo yasa ka ba viko le kabatunyaso Kilongo TV. Yose yo vanga la kitu nangani na bilo bima oyokinga etalinga iteste bima libanda kende oyokinga uza mwana ya susu kali ko joda bana bima sero sana bima ngata bima mwana soso bima Papa sinanga na yebisa moto te ata na bampiaka na kota bonganga te mipepe mbonge na simba kaka kondima na yebi lisungia moto ezande vanite ata eumeli na zozela tunanga ona yebi epai na Yesu nde lobiko nanga ye ezali
soni te soki nakomi na suka ngai nabelela kombo na Yesu nde makasi na ngai kombo na Yesu nde lobiko na ngai aye aye nakotika yo te musika na yo ngai nakoka te naza lokola mwana soso na malili ya mvula nabata mawa pie naye nasiya mapapu na yo nayetola moto ya nzoto na yo nakotika te nakotika yo te musika na yo ngai nakoka te naza lokola mwana soso na malili ya mvula nabata mawa pie naye nasiya mapapu na yo nayetola moto ya nzoto na yo nakotika te Mungu na aya kokabulanga na Yesu nakolinga te moto moko aya kopekisanga na esalela Yesu esengo na ngai eza na Yesu makasi na ngai eza na ye elikya na ngai eza na yo sekure na ngai oh assurance na ngai oh mai ya bomboye nyonso na ngai Yesu oh ata bapasi na minyoko ngai nakotika yo te ata kozanga na maladi ngai natingami na yo kino suka esengo na ngai eza na yo makasi na ngai eza na yo sekure na ngai eza na yo oh elikya na ngai oh assurance na ngai oh mai ya bomboye nyonso na ngai Yesu Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.